chers Africains, vous voyez où votre naïveté et votre villageoiserie vous amènent au 21e siècle. Au 21e siècle, vous laissez les faux pasteurs, les vendeurs de rêves vous tabasser en vous disant simplement si vous vous laissez tabasser que vous irez au ciel, vous irez au paradis. Vous vous laissez tabasser par ces vendeurs d'illusions. Vous donnez la main, on vous tabasse. Réveillez-vous. Franchement, comment vous voulez que les blancs vous considèrent si vous vous laissez tabasser comme ça? Au 21e siècle, le vrai paradis, c'est pas dans les églises, c'est sa foi. C'est comment tu arrives à respecter les 10 commandements de Dieu. Voilà. On a déjà tout vu dans ce pays. Essayez de changer de comportement. Vous vous laissez tabasser par des faux pasteurs qui vous promettent le paradis. Franchement, réveillez-vous. Miracle de Dieu. Et descendre de la vie. Miracle de la vie. Miracle de la vie. Et descendre là. Sans de la vie. Les gens descendent là. Pas la nous de la maille. Miracle de la les gens descendent là. Pas la nous de la maille. Miracle de la casa. Miracle. Na butu olobi que oza très fâché Kalambai abebisi bikila ouais yelo nyo sala na Kalambai yango nde omoni ki na banaye ko benga bino parce que er na bimi na temple d'esprit na nga ba dirige ka ke il faut na yaka na télé na lobela makambo etanga mike ya Mike Kalambai ayaka asinyaka ba contrat pa na ngai alors ba contrat na ye moi ko kasuko réaliser yango ezati zela na ba contrat on va signer en camp bino mona ke pasteur nga mona ke pasteur ah bino mo saka beaucoup moni ba base makamozo tamo na internet Mike Kalambai ba olobela makambo na ye ale bino pe bo profiter boyaka na media bolo baka pour na obebisaka ko mo muntu o mona teke o sala bien te bon ba esprit ba mvuta ki bango ba ko sala vidéo ba passer ba rapport sexuel avant les seul esprit on a pe comme te mvuta ki bango ba publier en internet pour nini ke azoko kasuko respecter ba norme te na kata temple na ngai. Ok, faut ayande na ndenge toyoka gine ba contrat aye poto si ça ba contrat na biso mais ye toyoka ine contrat akokili so réaliser te contrat auto signati ngai na ye pour ça la ni esprit ba kotindika ye ke bima na poisa ba comprendre ok okenda ko luka serpent ayaki mbula nini ko signer bon Mike Kalambai na bandi ko simba déjà banda kala na papa toujours ça na TV na bandi déjà ko simba Mike Kalambai banda kala ane nini bon ndeti ngai ne naza awa kobota manangai na bota mina niveau ya Imeki Mpese na bota mina Imeki Mpese place wana à partir de 15 ans déjà na bande déjà au déjà la spiritualité na ngai alors ne naza déjà presque na ba 29 ans na parle 39 ans na 39 ans wana do Mike Kalambai nga na zoe déjà na âge wana nga déjà ba 18 ans 19 ans na sala déjà makambo na da papa otalo Kalambai mukolo na aza mukolo na musika siko yo simbe ndenge nini siko bon ndeni balobaki mwana muke beta munda bakolo pe babina kala beta ki munda mukolo ayiti aya binit siko sirma bina wana zoko kwa suko bina ti orke fola na rythme o bana ko binela soto bina lokolo moko bisonos na kata village to kenda lokolo moko soto bina makolo mi bale bisonos to na kata village to kenda makolo mi bale ye to no kena makolo mi bale a changer akena lokolo moko ko sala ni temple zaki wapi à l'époque temple na ngai ezali na Kisantu na temple na Mbetengi awa Kinshasa temple na ngai ezali na Mbeteke awa siko era yiko à partir manyanga pe na temple era yiko simba tous les 3 temples na ngai wana déjà visité era yiko simba kisa lobaki no nini alinga sana ngo nini Kalambai ayaki pour na protection na ye ya makambo na ye ba Bible o bino boyebi ke mwana nzambe c'est ça aye pour na ba protéger les makambo na nyonso ba client na ye bazalaka mingi na kati église na ye pe aye ba ko orienter makambo na nyonso toza na ngo ba esprit ba ko diriger alors sozo ko kwasuko diriger ba esprit ba to diriger sozo ko kwasuko ça prend les charges te ya makambo na etanga mike ya ko diriger pour ça ba esprit ba ko luka ba trahir yo batika ona nzela ndenge Mike Kalambai batike na nzela au monte que faut ba sala rapport sexuel les alatala na sexe ya bomwasi na tona ona sima toko mawana malembe siko olobi ke obani na Kalambai kala lelo nde besprit erotike pona nini kasi na kala ona besprit tika kete
faut esprit otiki ka lelo bon ba esprit tika qui était dans sens ni parce que banda déjà ko tout ça ba makamona ye misusu vous comprenez ba esprit ba banda déjà ko luka ko tika ye ba ba yo sala divorce na moi sina o ba balana na vous comprenez ye Mike Kalamba ayebi de quoi que nazoloba parce que ngai na ye tozalaki ne lié moko mais vu que ya BBC moi to ko so za ne lié moko exact très bien. Ah, Mandeko, vous continuez à kokota, vous s'abonner, en tout cas c'est grave. L'air est grave. Ndekoyo mtoyambi Jésus-Christ était ngonga yango n'habite ils ont dérangé tenir longtemps comme Jésus-Christ. Non, aza mutu lokola nga il faut autant nga kombo na. Nga le sel mutu la bangue ezaka simo kimbang. Na yemoko l'Éternel Dieu. Tozonga la siko maître na yo o lobaki kombo na yo. Kachaka, la reine Kachaka. Azara. Donc la reine Kachaka. Na monde invisibilité yo tiko mona été. Ngai nem na omona soko za na posa ke omona ye c'est que faut za la pembe na ngana fongolo mis pour comprendre que reine Kachaka yewa rôle les arani rôle ya reine Kachaka to yanga ya rôle ye Kachaka e Kachaka azali pour kopesa pouvoir na mutu azoluka eloko nyonso tu na kata mokili ezala ke ozoluka porter monnaie ezala ke ponga azala ba domaine nyonso tu ya makambo yozo kwa na Kachaka oui